nabendanaki. Mais franchement, cimetière à Kitambo est très mal organisé. Bato bazokungisa babibembe, bato bazokunda bato likolo bato, ntango tozobongisa boye, il faut pas il y a mal organisation eza vraiment mabe na cimetière à Kitambo. Sika ya ndeko na yo eza mapasi parce que eza système soki obosani ka mwa quelque temps okuti déjà bakundi ndeko na yo likolo ya bakundi mutu mususu likolo ya ndeko na yo ndele wana to dénoncer donc wana il faut ba essayer pour régulariser quand même le système ya la cimetière na biso ya. Bonjour chers internautes de Vérité Universelle TV. Nous sommes en République démocratique du Congo, pays d'Afrique centrale, dirigé depuis le 24 janvier 2019 par Félix Tshisekedi, le 5e président de ce pays continent. Et ici, nous sommes précisément dans la capitale Kinshasa et dans la commune de Kitambo. La commune de Kitambo, c'est l'une des communes vastes de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et ici, nous sommes au cimetière qui porte le même nom que la commune. Il s'agit du cimetière de Kitambo. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes le 1er août, fête des parents. Nos parents qui sont morts et ceux-là qui sont encore vivants jusqu'aujourd'hui, nous leur rendons hommage. Et pour marquer cette journée, beaucoup de Kinois qui ont perdu les leurs sont venus aujourd'hui au cimetière de Kitambo pour mettre de la propreté au cimetière, comme vous allez le voir ou vous le voyez déjà. Donc les Kinois venus de toutes les 24 communes et même ceux-là qui viennent d'autres provinces sont venus ici pour faire des travaux d'assainissement sur les tombes au cimetière. Il y a de ceux-là qui ont perdu leurs parents il y a très longtemps, qui n'ont pas retrouvé la tombe de leurs parents. Vous allez en tout cas vivre cet événement en direct sur votre chaîne Vérité Universelle TV. Bonjour Yaya. Yebisa biso wapi? Ah, tu as cimetière de Kitambo. Ok, le fête des parents. Donc les parents bakufa no baza vivants. Est-ce que you peux perdre parents awa? Nga pe na perdre maman awa, nandeko na nga mwasi wala ni ngai. Cimetière de Kitambo ezali po omona tomona yo mamuna yo foda na suivi ya hôtel eloko. Yo okufela soki demi combien oye ko déclarer pour na cimetière. Batomo musu eza ba musu bakunda na mabele. Akenda na ye depuis 2004 ya oye na 2020 o déclarer bakunda a. Bato bakunda bato na 2017 baso basali bakavo bakuta batomo le bien la cimetière de Kitambo eloko mabe eza te. Batoya bazali ezali donc tout est bien. Est-ce que vous retrouvez tombe ya mutoku fela awa? Nazali ngai na moni yango. C'est comme ça là. Depuis 2003 yango kuna soki. OK, merci beaucoup. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Yebisa biso alo sala ni? Na cimetière neza mokolo ya bawe. Okufela ina? Papa na bango nyonso. Mais place ça on neza mobu makasi ya place mosusu bazo kobwaka banini bazolongola nini bakwa bazobwaka na sertifika ya papa ya mama mais tombe ma papa quand même retrouvé en bon ici. Sikoyo sentiment nous en nini au perdre bango depuis longtemps. Est-ce que au garde mon corps na muté mati lelo? Garde bango ka toujours na kati mtima na nga po bazali ba très cher manga. En tout cas lelo venga pour nous na kwa ina pas petit comme à chaque fois on a ko bonifisika na bango ndenge bango bazalaki ndenge nga pe na nazali. OK. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ndeko yebisa biso awa tozawa pipe musani no sali awa. Toza na cimetière ya Kitambo toye koanza visite na bandeko na biso bakufi neti ngai naye kotala mama na ngai akufa landelene naye rendre visite lelo ezali mokolo ya bawe yango moni biso nyonso toye awa mpona kotala bandeko na biso. Mosala eleki ndenge nini? Namoni mosala eleki kitoko me namoni baminia mosusu baye te ope baye te nasi na mbala nsima bakoza makasi ya koya me basepeli bato nyonso bandeko nyonso baye korendre bandeko na bango visite. Merci beaucoup. Ok ndeko, yebisa biso toza na cimetière ya Kitambo le fête des parents. Vous retrouvez tombe ya ndeko bokufela kala très facilement et mosala eleki ndenge nini?
biso toye awa koluka tomba mama depuis 7 ans tozalaki awa malheureusement tokuti vraiment état ya tombe ezalaki vraiment na état moko très délicat. En tout cas, on était obligé à kobanda kokundola bazelu mpona koluka ne fiske kwa tomonaki te. Heureusement tozalaka na mutu oyo déjà ayebaka ke toyaka awa nde asalaki mwa effort po toretrouve ne fiske tombe ezalaki déjà na se ya mabele. Tokuti mpe déjà basi bakundi de côté donc dire batindiki sous cimetière na biso. En tout cas ezalaki très difficile. Malheureusement tozobongisa tomoni su bato moko bayaka ono il faut kofuta soki mibeko leta avant kobongisa tombe yango soki tozali misu makasi te tonga tofuta su mbongo. Bon, on ne sait pas, je peux pas témoigner ce que je n'ai pas vu, mais tellement nga na boyaki na bisi bango en tout cas pour la kisanga place économique pour na kobongisa il faut kofuta na kofuta, mais dans le cas contraire en tout cas c'est vous qui devons nous dédommager parce que toyaka awa tofutaka avant kokunda. Normalement il faut bozala bagarant ya koprotéger bacimetière na biso. Mais malheureusement bino bozala na biso toye kobongisa su topesa su bino mbongo ntango bamonaki mwa tobukanaki te en tout cas babendanaki. Mais franchement cimetière ya Kitambo eza très mal organisé. Bato bazobongisa babibembe bato bazokunda bato likolo ya bato ntango tozobongisa boye il faut bazwa bazelu kaka na bacimetière bato mosusu oyo basi bakufa siko bandeko na bango ntango bakoya awa bakoluka cimetière na bango bakomona yango te. Tozobongisa tomoni na bacrane babwaki yango wana crane ya moto eza place wana bomona ke vraiment respect à mort na cimetière oyo eza te. Chaque année tokobanda koya tozobongisaka chaque année tozokutaka ezobebaka. Finalement c'est qu'est-ce qu'on fait ce qui se passe c'est sous bakanga yango. Conseil nini opesa na autorité mpona cimetière oyo? Autorité nano il faut instaurer na motu ya congolais ke non motu ata soki asi akufi il faut batosa. Awa tozomona autorité azoya kosenga mbongo mpo bato babongisa ne fiske bisika yango nga mpo na nga cimetière ya Kitambo eza sur espace te. Autorité akanga cimetière ya Kitambo alukela bato baespace mosusu bakota bamaluku kuna bato babanda okende kokunda batela biso ka prix ya bien eloko ezokimisa bato bazoyaka kokundaka na cimetière ya Kitambo eza question ya prix. Mais ce qui est autorité à l'outil espace, vous allez avoir 20 km à Kinshasa. Mais bon, il y a avec $100, $50 dans des konanga. Nous sommes OK. Toyaka a quantassé parce qu'on sait qu'ici, avec un $100, on kundi maman, on kundi papa. Mais ce qui est dans nécropole et autres, il faut avoir dans des $2 000, $3 000 qui va aller là-bas. N'a pas conjoncture à Congo. En tout cas, on voit que les autres la bien été pendant la batu bakufati biso batoza na bon moi ça ne va pas. Hein? Sur tous les points makambozo simba. Na ba bibé mais toromi oluka. Là pour mon en il faut payer. Tu peux pas venir de toi-même non tous ces enfants que vous voyez là, on doit les payer avant de pas recevoir. Tant ba kombo la boye, il faut refoute sous mbongo. Tant ba retour comment il faut payer. Donc tout ici c'est de l'argent. Oye ko lela muto akufa mais donc encore plus dépenser ko le peut-être à ta jour o yara rotier na mabele mbongo futaka pour na mabele. Vous voyez, c'est pas facile. Alors il y a de cela beaucoup d'années de Fatika Biso. Est-ce que si les lots pensa ko garder non témoin? Non, c'est ma mère. C'est pas une question. Le souvenir à mon nez nga moko mwana nena za na bongo. Elle est ma maman, elle restera éternellement ma maman. Si dans l'au-delà batu bakufaka ba mona naka, quand je partirai en tout cas, je sais que ma mère est là-bas. Qu'est-ce que tu gardes? Je garde de ma mère toute la bonne éducation qu'elle m'a donnée, la beauté, les vrais dieux qu'elle m'a laissés. Les dieux d'Israël, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac. En tout cas, c'est le plus grand souvenir que je garde. Merci beaucoup. Voilà, tout là toujours dans le cimetière, il y a Kitambo. Donc, toujours le bandeko mameka koloba, mamozo le awa. Tout le monde ndeko tout me reçoit. Bonjour ndeko. Est-ce que vous pouvez répondre à une question biso? OK, ndeko yebisa biso. Oye na cimetière Kitambo sali ba travaux belé. Qu'est-ce que tu dénonces? Dénoncer, il y a vraiment il y a mal, l'organisation a vraiment mal à la cimetière à Kitambo. Et puis il n'y a pas vraiment de l'ordre, il n'y a pas assez de l'ordre ici. Donc on peut essayer l'autorité, l'autorité à Boka, ceux qui vont situer au moins, chez la mission sécurité, les policiers à sécurité pour garder au moins tombe ya bato ya bandeko na biso o bazotika biso parce que tozoya de fois okuta désordre okuta ta mosusu
otiaki libende ou soit symbole pour reconnaître place bokundaki mutu na bino mais bokoyeba te place aza parce que il y a des désordres des fois même on route des saletés tout ça ozotimola batu soit encore omona place bokundaki mutu bokuti bakundi mutu sous place wana bozoye bakoreconnaître te s'il y a une probabilité que l'État a placé les policiers à sécurité pour koyeba qui entre et qui sort na cimetière ezate que cimetière est comme lieu ya koluka mbongo mutu nyonso ya koluka mbongo faire du n'importe quoi te mais quand même eza lieu oyo faut totosa bawei et que toyeba que non baoyo bazokufa bazotika biso on doit aussi kopesa bango bavaleur moko oyo bazalaki nango ntango bazalaki na bomoi alors soki l'État kokoyokela biso aya kotiela biso sécurité donc c'est qu'est-ce que je peux dire là pour la police ya sécurité mpona koyeba koentretenir esika oyo kosala mwa soin mpe koyeba comment kogérer situation ya cimetière. Ok, lelo eza fete ya baparent. Fete ya baparent eza korepresente nini mpo na yo? eza souvenir ya monene parce que nga nabungisaki nde mama na nga naye kotala place mama na nga azopemela donc eza place oyo nakokoya te mpona kosala loyenge mais mpona koya kose souvenir na ye kogarde jeu de bons souvenirs ya mama na nga alors nazoya awa mpona kosala entretien mpona koya kokanisa ye mpe mpona kotala comment se passe aussi baoyo nazomona bato mosusu bazokunda bato mosusu bazoya mpe kosa souvenir na bango bakendaki donc c'est un moment de souvenir juste il y a tristesse oui mais quand même aussi on garde des bons souvenirs il y a bato bazokende c'est dans ce sens là. Okay, merci beaucoup. Ouais, bonjour. ndeko komoni yo ala cimetière tokokoyeba oye na circonstance nini oyo koluka nani mpe oyo kotala nani Bon, circonstance na ye nango ezali premièrement nabungisa bato ebele na vie nabungisa papa nabungisa mwana nabungisa bami baconnaissance beme ebele tellement lelo eza le 1er août le jour toyaka korendre bango hommage donc yango moni toza na wesi. Est-ce que osali mosala obongisi batombe eleki bien? Bon, ngai koya na ngai yango nakomi kasi sikoyo yamoni balakisa ngai koto bafunda papa nakende konfie tosala mosala apres nake mpo komona esika bafunda mwana na ngai apres nake komona mpe esika bafunda mobali ya tanti na biso amonisi esika bafunda bona kazi presque bato bien. Souvenir nini ya malamu ozogarde mpona papa? Bon, souvenir malamu oyo naogarde mpona papa ezaki donc nde naza boye naopresente ye puis souvenir mosusu ezali par rapport à éducation par rapport à éducation mamu mosusu bando oyebisanga ntango azalaki en vie on abaki mpo konéglige namonaka papa ndeti azo donc kotyanga pression ete alingi nga te en fait naye komona yango importance nango na absence na ye nde naye komona ke non kozala na papa eza très important et puis souvenir mabe ezaki nga na kata baétude par rapport ya nga moko mais mon père azali toujours azoluka pousser na baétude nga na kata baétude par rapport namonaki atike ate nga fona luka lar nga fo oyebika biso bagene siko lelo na omona siko importance ya atike ya très important na vie dans la classe na suka nango soki nalanda conseil ya père mbelelo na je ne sais pas si on a. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Ndeko boye na cimetière Kitambo mpona kobongisa tombe ya ndeko aweya depuis kala. Mosala eleki nde nini awa? Mosala eleki nango bien eleki makasi toyaki na cimetière ya jour ya souvenir baboti baoyo batika biso baboti kaka te me bato nyonso batika biso yango biso mpe toyaki lelo kosala mosala moko boye tose souvenir na moto atika biso. Sikoyo lelo ni ya malamu ogarda na moto atika bino souvenir ya malamu? Bon, oyo mpenza aza mama na ngai oyo nde mama na nga oyo botinga atika ebele mais souvenir ya monene oyo atikeli nga eza koyeba yesu eza kado ya monene oyo atikeli nga eleki nyonso oyo nakoki koespere apesi ngai ebele makasi yango nazobénéficie nango tiko. Qu'est-ce que vous dénoncez? Boye na cimetière, vous savez musala. Je ne pense pas que l'équipe malamu soit pour retrouver ma difficulté. En tout cas, na point wana ezali pasi makasi
parce que koya nano nde toyeboye tokuti bato bazali tellement ebele bana mike na tokanisaka te ke tokokutana bango na cimetière bango nde bazolakisa biso nzela eloko oyo ezali kokamwisa biso ya liboso yango wana ya mibale mpo retrouver esika ya ndeko na yo eza mapasi parce que awa eza système soki obosani ka mwa quelque temps okuti déjà bakundi ndeko na yo likolo ya bakundi mutu mosusu likolo ya ndeko na yo nde eloko wana todénonce donc wana il faut essayer korégulariser quand même le système ya bacimetière na biso ya Ok. Pour que ezala régulariser oposer nini na baautorité ya mboka autorité ezwa makambo na maboko parce que eloko nyonso ezala so l'état abimisi mobeko esili isifi ya koloba un mot balobaki awa bakunda tobima moto na morgue bakunde mbala moko ezosalema isifi baloba kaka tomona mwana moke na cimetière te ekosalema isifi baloba moto akota na cimetière fo azala kaka identifié ekosalema mais tala yo moko moni même les enfants de 5 ans baza awa bazosala mosala toboyi te mais seulement il faut quand même ordre ezala nayebi te soki na bamboka mosusu esalemaka ndenge wana. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour maman. Bonjour. Alors, yebisa biso, est-ce que vous retrouvez tombe ya mobali na okufa facilement to onyoka minona? Te nani okwami vraiment banda na ye na bandi na oyo yaya na ngai nde sikoyo naye koluka ye azomonana te nazoloba maloba nga na ye nasokola place na yo etikala propre ozobima te mpo na nini na miniti bana mosusu baye oyo balandaki nga na nsima nde bana bamoni balobi na ngai yaka ye oyo yango natelemi ya liboso atomona ye. Souvenir ni ya malamu ozogarde na mobali na yo? Souvenir ezaka moko na kotikela ye liloba nzambe ye azala mobateli ya biso bato tika na bomoi po esika ye akei nde esika biso tokolanda biso jamais ye akoki koya kote biso tozali biso nde tokolanda ye yango wana batelaka biso esika nyonso bana bakotambola nga na kotambola na kolala na kolia azangisaka loboko no ya bonzambe mpona kotalaka biso te. Chers internautes, vous l'avez remarqué, c'était en tout cas très difficile pour cette veuve maman de retrouver la tombe de son mari décédé il y a plusieurs années. Elle a beaucoup souffert pour retrouver cette tombe. Elle est très heureuse de la retrouver et je pense qu'après nous, elle va continuer à faire des travaux d'assainissement, rendre cette tombe très propre pour permettre à ce que son mari repose aussi en paix, car dit-on, les morts ne sont pas morts, ils sont dans les seins de nos mères. Maman, yebisa biso musali no sala awa. Oui na kombo te na mono na paute eloko te oyeka na mulangi moko na liboko. Teto oyo ezali bokobo ezali samba soki nasilisi konetwaye osopeli ye elembo lokola azalaki momeli lokola biso bato tika na moke me bakombo na babiloko nyonso bisali tozwaka yango na cimetière na bana oyo bayaka kosunga biso opesi ye mwa petirie apesi yo kombo apesi yo pau onetwaye matiti oluki mwa couleur peinture otie oyengala. Merci maman. Voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de ce tournage. Nous étions dans les cimetières Kitambo. Vous avez entendu les interventions des uns et des autres. Il y a de ceux-là qui ont retrouvé les tombes de personnes qu'ils ont perdues. Il y a aussi de ceux-là, malheureusement, qui n'ont pas pu retrouver les tombes de ceux-là qu'ils ont perdus. Alors, il y a un peu du désordre dans ces cimetières. Il y a même quelqu'un qui nous a dit qu'on leur avait demandé de l'argent pour faire les travaux d'assainissement. Ce qui est interdit dans la loi. Vous avez vu ici dans le cimetière de Kintuka, les morts cohabitent avec les vivants à l'occasion des journées des parents, le 1er août. En tout cas, cette journée est célébrée partout dans le monde et particulièrement en RDC. Cette journée a été déclarée chômée, oui, mais payée. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans des entreprises publiques, tout comme privées, en tout cas, même s'ils ne partent pas au boulot, seront payés à la fin du mois. Vous avez vu, vous avez remarqué, il y a eu les émotions qui se sont déchaînées
il y a eu beaucoup de gens, il y a une grande foule de personnes qu'on a retrouvées dans ce cimetière. Là, je suis assis sur la tombe, je ne sais pas de qui, mais on est là. La mort n'arrête pas l'amour du temps. Donc, bomoni, chers internautes, totamboli na cimetière à Kitambo, de bout en bout. 4 coins à cimetière totamboli. Bandeko balobi, bandeko basi balobi, mibali balobi, jeune balobi. Donc, bazo dénoncer ma mobile na cimetière awa. Bazo senga bango mbongo pour basala musala na tombe ya ndeko na bango bakufela, ce qui n'est pas normal. Bamisusu baluki tombe bamonité. Bamonité pourquoi? Parce que bandeko ba travailler na cimetière awa des fois kundi mutu na bino quelque temps après baye babuki tombe wana bakundi mutu mususu. Donc moi bo retrouver tombe na bino ezate pour perdre. Pourquoi? Parce que respect ya ba mort awa ezate. Tu retrouves même crâne ya mutu libanda, crâne ya mutu. Mais tu peux filmer pour le respect des morts. En tout cas, tu vas filmer mes activités pour votre respect. Et pour le respect des morts, on ne pouvait pas filmer la crâne ya mutu kufakala. Donc c'est pour dire que bazo buka ba tombe ya batua oyo ba kufakala, bazo tia ba tombe mususu likolo, ce qui n'est pas bon. Alors si vous avez aimé l'émission, vous allez remercier les boss John depuis Suisse qui nous suit en direct même. En tout cas, c'est grâce à lui, grâce à ses moyens mis en place, grâce à ses matériels que nous avons pu réaliser cette émission. Mais aussi derrière cet homme qui est grand, il y a une grande dame qu'on appelle maman Micheline, notre maman qui nous nourrit tous les jours. En tout cas, très heureux. Je pense que dans les jours qui viennent, nous allons encore nous retrouver pour un nouveau programme, pour une nouvelle émission. Moi, votre serviteur, Gilbert Monga, surnommé Socrate, le maestro de la presse, je vous dis au revoir.